Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pamboli nzambe po na grâce na ye. Na pamboli nzambe po na bolingo na ye. Na pamboli nzambe apesi biso pe malabomo. Nzambe oyo azobundela biso bitumba oyo biso moko tokoki te. Nzambe oyo azobatela biso na bangonga nyonso. Na tango ya kolala, tango ya kolamuka, na ba activité na biso normale oyo tosalaka. Pote ba oyo bakufi toleki bango na eloko te. Soki lelo nga na yo toza na bomoi, eza po na bolingo na ye. Eza po na grâce na ye. Nde toza na bomoi. Ndeko na nga tika ete Nzambe apambola yo. Tika ete Nzambe na lola abénir yo. Sepelaki kopartage na peuple de Dieu liloba na Nzambe oyo Nzambe Saint-Esprit atiaki na esprit na nga. Nakoka kogarde yango te parce que banzela oyo mingi nzela Nzambe alekisaka biso ezalaka témoignage. Nzambe alekisaka biso na ba situation moko pona tango oyo tokosa sortir na yango. Mokolo oyo tokotelema liboso na peuple de Dieu pona to expliquer tokoyeba ndenge ni ya koyambola yango ya koloba yango sorry ya ko expliquer yango po tosi toleka na nzela wana. Nzambe alobi na Josué alobi ete mosali na ngai mon serviteur Moïse akufi. Maintenant yo okozwa bana Israël okomema bango ti na terre promise. Mabele o Nzambe alakaki Abraham, Isaac, Jacob ke na kopesa ba descendante na yo mabele moko oyo bakovanda wana pona libela. Pe liloba o Nzambe alobelaki ye alobi fortifie-toi et prends courage. Alobi na ye kotala ni gauche ni droite, focaliser na mission o nga Nzambe na pesi yo parce que mosali na nga Moïse akufi. Mutu oyo ako continuer musala oyo eza mutu mususu te kaka yo. Josué ayokaki atosi. Malgré ezalaki nzela moko facile te komema batu na mabele o Nzambe aprometaki peuple Israël ki akopesa bango. Esika onan bokoma te bitumba ezalaki bakokoso ba problème ezalaki mais lokola Nzambe alobaki na Josué alobi prends courage zala makasi na kozala na yo ndenge nazalaki na Moïse. Lokola Josué amonaki bikama o Nzambe asalaki tant Moïse azalaki yango wana azwaki makasi akotaki na bana Israël ti na terre promise o ngai na yo toyebi bato batanga liloba na Nzambe bayebi ndenge ni histoire ekenda pe ndenge nini esukaki. Lelo oyo ndeko na nga biso ba chrétien ba combat ebele ezokomela biso na vie, ba problème ebele ezokomela biso bana Nzambe na vie. Makambo wana ntango ezokomela biso edécouragé ngai na yo te. Epesa biso bolembu te ya koabandone Nzambe. Parce que Nzambe oyo abengaki yo etake chrétien. Tanga bengaka biso atiaka eloko moko na kati ya mitema na biso. Que ce soit ozwa message te. Mais ngana yo tosantaka na kati ya mitema na biso ke komi moment otosalela Nzambe. Pour Bible beke mutu moko te akoki se présenter devant l'Éternel ça que Nzambe abenga ye. Mutu nyonso oyo andimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye, ça veut dire oza déjà na programme Nzambe. Nzambe na lola ayebi ngai na yo. Tango toyakaka liboso Nzambe ezalaka hasard te, po hasard epa Nzambe ezalaka te. Eza eloko oyo ezala déjà programmé avant que yo kota libumu ya mama na yo. Ndenge Nzambe alobi na Jérémie. Alors Nzambe ayebi ngai na yo. Bakomba oyo ndeko na nga tozokutana nango na vie eza école. Et décourager yo te. Message na nga moko na yo na yebisa ndeko moko ko se décourager te. Kolemba te pona oyo ozomona lelo. Ekomi kopesa oposa otika Yesu wana. Ekomi kopesa oposa ozongela mokili.
ekomi kopesa yo posa ozongela no makambo oyo osanzaka. Parce que Nzambe oyo abengaki yo mwana na ngai ya mwasi to mobali yaka kosalela nga, aza Nzambe oyo ayebi vi na yo koleka yo na ngai. Aza na projet ya bonheur na kati ya vie na yo na ngai et non de malheur. Nzambe oyo ayebi nyonso ya vie na yo akoki kobungisa yo te. Oyo komelaka biso eza bakomba baproblème péché ekoki pe parce que diable aza na besoin yo ozala kaka na ngamu na ye. Aza na posa te yo ozala libre. Pona yo soki okomi libre, moyen ye a détruire yo eza te, moyen ye atia biloko na ye na nzoto no eza te, moyen a kokombattre eza te, malgré kokombattre yo, mais akokombattre yo makasi te parce que Yesu Masiya azwi esika totalement na kati ya motema na yo. Makambo nyonso oyo ezolanda biso na moment na biso ya kosalela Nzambe ekozala lisumu, ba problème à famille, ba alliance, ba ordonnance, makambo ebele ba famille basala oyo lelo obiso tozofuta masumu. Kasi Yesu Masiya alobi boye pai na nga ba oyo bozala mikumba pe na kopesa bino solution. Solution ya solo eza kaka epai Yesu Masiya. Ndeko na nga nzela oyo poni o ngai na yo toponi eza nzela oyo tokobungaka jamais. Po Nzambe atikala jamais kobungisa batu oyo nyonso balandaka ye. Nzela oyo ya Nzambe eza nzela ya facilité. Diable ayebi ke non ndenge yo ke wana okozala beni. Ndenge ozosalela Nzambe okozala beni. Malgré ozomona ngo sikoyo te. Ozomona flou. Pourquoi ozomona flou? Parce que ozo séparer lumière na ténèbres. Tango mutu oyo aseparaka na vie na ye ya kala, tango mutu akabonaka na vie ya masumu, vieil homme, vie na ye ezalaka facile te, bakomba ezalaka kaka okomona bakoko so ebele kokomela yo. Mais yango lobi te ke non oza na nzela ya mabe. Non, biso toza na droit chemin, toza na nzela oyo Nzambe atie biso tolanda. Mais na kati nango biloko oyo eza kati na biso nde wana nde ezokombattre nzela na biso elingi elakisa biso ke non mutu oyo wana bolandi aza mutu oyo aza ya solo te. Ndenge diable akokosa Adam na Eva oyo batanga Bible bayebi komo ndenge nini Nzambe apesaki Adam nyonso, apesaki bango nyonso. Mais lokola diable ayebi ke lokola bato oyo soki batosi Nzambe bakozala beni, nde ayaki kokota na mwasi po asala ke basumuka po Nzambe abengana bango ndenge babenganaka ye. Ndeko na nga toyoka voir diable te, toyoka voir ba problème te, toyoka voir ba trouble oyo eza tout autour na biso te. To se discipliner kaka, to talela, to tia miso na biso na Nzambe, to fixer regard na biso vers l'Éternel. Yenda za na dernier mot, yenda yebi ndenge nini akobimisa biso na kati ya situation oyo ezosala biso to lemba, to zana ba découragement, to zala fatigué, to bana kopenser bisika mosusu. Zambo abengaki Abraham, alobi na Abraham bima na ndako ya tata na mama na yo, kende esika oyo nakolakisa yo. Aboma ayebaki esika oyo Nzambe alingaki amema ye te, ayebaki yango te. Mais Bible elobi atosaki mpe akendaki. Malgré nyonso ekomelaki ye, suka Nzambe akokisaki maloba na ye oyo ayebisaki Abraham. Nzambe aza mwana na moto te po akosa, pona changer ba promesse na ye envers biso. Ndeko na nga ko se décourager te, na ye koyebisa ndeko moko Nzambe aye kolobela yo ko se décourager te. Fortifie-toi et prends courage. Zala makasi ba prière ba prière na yo oyo o tchaka liboso tango oyo oyambaka Yesu sika. Ba méditation la parole de Dieu bana ko méditer chaque jour ezalaka te. Pourquoi? Parce que makambo wana ezosila te, nazo sambela, nazo tia ba dîme, nazo sala ba sémence, ba action de grâce, nazo zala wana devant l'Éternel, ba programme nyonso naza. Mais pourquoi situation oyo eza ko marcher te? Pourquoi likambo nange ezosimba te? Pourquoi naza kaka bloqué?
nzambe ayebi pourquoi biloko mosusu nzambe apermetaka na biso na bavi na biso eza mpe bateste alingi atala yo si vraiment olingi ye si vraiment olingi ye nzambe ayebisi abraham naza na bezo opesa kaka mwana na oyo olingaka isaac nzambe ayebaki ke non mwana na azalaki mwana promese akokaka kopermettre te mabe ekomela ye mais atiaki abraham na épreuve atala ye si vraiment ke alingaka nzambe koleka mwana ye mpe nzambe ntango oyo ekomaki ntan abraham apesa isaac lokola sacrifice balobi ni ange afungolaki monoko depuis na likolo mpe alobaki maloba bénédiction apambolaki abraham mpo namonaki ke wi abraham alingaka ye nzambe atiaka biso mpe na baépreuve me baépreuve oyo nzambe atiaka biso eza te ke ebouge foi na biso soki lelo oyo makambo mosusu eza kozala kaka wana eza masumu péché eza leloko moko songolo eza na botel moko ezoganga eza na basacrifice moko boye nanu ebebisama te nanu eloko wana nanu ebebisama te yango ozomona makambo nyonso oyo tozosalela nzambe nzambe azoyoka mabondeli na biso me ntango bénédiction ezolinga ekoma na bavi na biso ntango nzambe azolinga atinda babénédiction moye tozala beni eza te parceke eza na biesprit moko boye eza koganga ke bana oyo bana droit kozwa bénédiction te ke de génération bazaka droit kozwa bénédiction oyo te parceke bakoko na bango basacrifiaki bozwi na bango eloko nini oyo nzambe alinga na yo tosala tobrise na biloko oyo ezosala ke tozala bloke tokobrise yango na ndenge nini na nzela ya repentance mpe na nzela ya kotanga liloba na nzambe mpe na koyoka badirective ya saint esprit parce que ye nde ayebi eloko nini esalema ye nde ayebi nini oyo baloba ye nde ayebi baliance nini oyo bango basala nde ntango oyo nga na yo tokofokalize na makambo oyo nzambe azoyebisa biso nde tokozwa délivrance nde tokozwa délivrance me nayoka biso ndeko na nga tolemba te tozala wana tokende epai te totala ni gauche ni droite parce que oyo asala promesse aza wana mpona kokokisa maloba na ye c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Zambo apesaka promesse. O alobaka promesse, asala promesse na ba vie na ngai na yo. Azawana pona kokokisa ba promesse na ye. Kasi azana eloko moko, azana na posa eloko moko tosala. Alobi na yo nanga to se décourager te. Alobi na yo nanga zwa attitude moko ya mawate parce que azana bomoy. Aza na bomoy. Alobi aza plus fort que mutu oyo azo combattre yo. Aza plus fort que ba condamnation nyonso. Aza plus fort. Tolemba te. Topesa elike na biso epai na ye. Pesa elike na yo epai na ye. Oui yaya. Na yebi oyo ozomona. Oui mama. Nzamba zomona oyo ozomona. Kasi alobi na yo. Prends courage. Ko décourager te. Prends courage. Sois courage. Ko se décourager te. Ko se décourager te. Parce que na moment oyo, bénédiction na ekomi pene. Kasi nzamba azomona ba souci elati yo makasi. Biloko wana eza na mutema na yo. Ezolongwa te. Eza ko empêcher lipamboli ya nzambe ya na vi na yo. Kasi alobi na yo na mokona lelo. Prends courage. Longola ba inquiétude na kati ya vi na yo. Longola ba souci soki ozokoka te kota na chambre kanga porte belela Saint-Esprit yebisa nzambe ngai moko nakoki te na makambo nyonso nazoleka nango yango wana lokolo lobi ete na liloba na yo venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos zamba lobi boya na bazugu na bino eza kilo ngala na kopesa bino bazugu nanga o eza pepele o eza douceur o eza na bénédiction o eza na esengo o eza na eloko nyonso muto alukaka alobi to ya nango epai na ye yebisa ye na ye nango epai na yo zambe change nga change façon na ngai ya kotala délivre nga si eza na biloko oyo bapara na ngai
tonga moko na salaki na ignorance na kozanga koyeba na barrière grand parent nanga ezala wapi Seigneur libérer biso libérer foyer nanga libérer bomoi nanga pote nazala libre mutu muso akoloba ke oui ba prière wana nyonso na sala mais pourquoi nazo s'en sortir te oui yaya pona kana yo garder silence nzamba bi garder silence aso bundela yo parce que biso nyonso tozo dépend na Yesu soki ngonga nzambe ekoki te elo monte bouger parce que nzamba asalaka na temps na ye soki ekoki yo moko komona ndeni makambo echange tozela temps ya Yesu tozela temps ya Yesu temps ya Yesu eza best tovanda calme mais na kati wana to bouger te to se lamenter te to murmurer te parce que azo travailler pour na dossier na nga na yo azo travailler pour na yango akroisa maboko na ye te depuis yo ya na mokili nde le jour ya bana ko travailler depuis yo oya na mokili nde le jour wana musala na kati ya vie ya ngai na yo ebanda totala ni gauche ni droite toyoka makambo ya bato te afa bato mpe diable mpe akokota na nzela ya bato mpona tia maloba oyo ekoya kotungisaka yo kodécourage yo à tout moment kasi topesa bango matoi te totalela Yesu parce que nzambe alinga utiliser lokola témoignage alinga envoyer yo alinga tinda yo na bafamille moko na bandeko moko mpona na nzela ya témoignage na yo tango oyo koexplike bango ndenge nzela nyonso oyo lekaki na nzambe komo ndenge nini nzambe avisitaki yo bandeko mpe bakokambolama bakozala lisusu na eliki envers Dieu nzambe alingi atilize lokola instrument kopermettre te diable akoyiba esengo na yo kopermettre te diable akoyiba eloko oyo nzambe atie kati na yo parce que aza nzambe atravayaka na temps ntango ngongana ekokoka nzambe ako mimonisa na kati na vi na yo soki Josué ase décourageaki mais bana Israël balingai bazana na kokoso ya kokota na terre promise balingai nzambe aponaka na ye bato mosusu lokola Josué abandaki kotravaille na Moïse nzambe aponaki parce que ayebiki na nzela na ye nde akokotisa peuple Israël na terre promise na mabele oyo nzambe alakaki Abraham Isaac pe Jacob tika ete nzambe apambola ndeko na ngai moko boye oyo akozwa temps oyo akozwa temps ya koyoka message oyo tika ete Yesu Masia Saint-Esprit de Dieu afortifie motema na yo apesa yo esengo oyo nyonso ozangaki na tango ya lelo na mokolo na lelo tika ete l'Esprit de Dieu apesa yo yango bakokoso nyonso oyo ozomona na kati na vi na yo na parcours na yo makambo na yo nyonso oyo ozosala bakokoso wana elongwa na vi na yo au nom de Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée Nzambe na lola apambola yo Nzambe na lola abenir maboko na yo esika nyonso yo koniata tika ete epesamela yo maboko ona yo biloko nyonso yo kosimba epambolama misala na yo epambolama nyonso ya yo epambolama kobosana te Yesu kobosana nzambe te na moma esengo na kobosana nzambe te parce que Bible lobi eke eloko moko te kabola biso na bolingo ya nzambe na pasi na bisengo na kolela biloko moko te biloko wana kabola biso na bolingo na nzambe te tika ete Yesu Masia apambola nga na yo. God bless you.